Baike bana mboka ba congolais ya mokili mobimba mbote na bino. Bonjour à tous. Boye malamu na émission na biso tosolola biso na biso. Tosolola biso na biso ezali moko ya ba émission ya Mayangani télévision. Ezali présenté par Wabino, journaliste d'investigation Patrick Chimanga, mwana ya mama Kalanga. Tosolola biso na biso. Parlons entre nous. Let's talk between ourselves. Ezali bisika biye tozo kutana mingi mingi pona kosolola lolenge na biso ya kovandela. Lolenge na biso ya kosalela makambo na kati ya diaspora congolaise ya mokili mobimba. Ezali bisika biye toko lobela mingi sur diaspora congolaise ya monde entier. Ezala ya Amérique, ezala congolais diaspora congolaise ya Afrique, ezala diaspora congolaise ya Océanie, ezala diaspora congolaise ya Europe. Partout, ezali bisika biye tozali kotala lolenge na biso ya kovandela na bamboka o tozali na ba continent o tozali na ba société oyo to s'intégrer to bisika tozali ko vivre. Esengeli na bino boye ba ete bozolanda ngai depuis Afrique du Sud, mboka Nelson Mandela, Madiba, Tata Madiba, na Western Cape, o ezali province, na ville ya Cape Town, o ezali Mada City, bisika biye tozali kosalela bino musala Mayangani télévision, mais tozali basé partout dans le monde, mais direction générale ezali awa, mais tozana ba branche na biso partout na Congo, na Amérique, na Europe, partout dans le monde, local la maison média bien organisée et structurée. Baike bana mboka tozali na Sukambula 2025. Na lobi na profiter pe na tombela bino Sukambula elamu bisika bozolanda biso bino nyonso ba abonné na biso ya Mayangani TV na bino boza ba abonné te bino nyonso tu na tombeli bino Sukambula elamu et na kosenga na ba ebaza ba abonné te boko bana ko s'abonner pamba te ba émission ya caractère éducatif ezali ko ya ebele oyo bisika biye tokotala ndenge nini ya komi éduquer biso na biso pamba te tolobaka ke libanda ezali mboka bana na bana biso moko ba papa biso moko ba mama alors ezali pe responsabilité na biso ya kotala lolenge nini tokoki komi éduquer biso moko komi lakisa lolenge nini ya ko vivre par rapport à comportement ya bana na biso pe ya biso moko libanda awa. Tika ete nzakomba azala na bino ba congolais nyonso tu ya République démocratique du Congo. Mbote na bino jambo eno betwabu sanga yuabu mbote na beno nzakomba azala na bino na banziete République démocratique du Congo ezo passé tamoko difficile par rapport ya guerre oyo tovandi nango na kati ya mboka na biso pambate depuis plus de 30 ans yango yo peuple congolais azali ko souffrir azali ko kufa ba tuerie massive ba viol massive ba non respect ya droit de l'homme et comment mo mesano ya lolenge ya ko vivre na biso mais tozo betambela ngai mo panzi sango lokola journaliste investigation musala na ngeza ko betambela ko rappeler na ba autorité bazo ba responsabilité na bango to moni pe bazoko bana ko sala ba effort quand même pour na ko trouver solution pambate sengeli boy ba ete na mokolo ya le 4 décembre 2025 ezalaki signature de accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda kuna na États-Unis d'Amérique devant président américain Donald Trump. Ezolakisa ete bazali kosala effort ba autorité pona kozongisa kimia mais na kena lombangu pona ko rappeler bino lisusu ete na tosolola biso na biso ndenge na uti koloba iza bisika ba congolais bazokutana bazosolola sur makambo na bango et ba congolais baza à l'aise ya ko solola komi exprimer na minoko bango balingi na lingi ko ebisa bino ete tozosolola chiluba awa tozosolola Kikongo, tozo solo la Swahili, et puis tozo solo la Lingala, tozo solo la paix anglais, tozo solo la français, tozo solo la miloko nyonso.
topesi opportunité na ba congolais nyonso oyo tu bakozala invité oyo tu tokopusa na pembeli na bango bazala à l'aise ya komi exprimer po ete bapesa ya bango expérience ya lolenge nini vie ezali libanda ya Congo to lolenge nini tozo vivre na kati ya diaspora congolaise pe ba kote ya malamu na bango pe kote ya mabe na bango pe lolenge nini bakoki kopesa biso conseil. Bababa, bamama, banduku, wapenzi, jambo eno, fashi yote munatufuata mu emission yetu Tosolo la biso na biso. Tosolo la biso na biso ni emission ya bakongomani, fashi yote munatufuata, mais précisément bakongomani ya diaspora. Tosolo la biso na biso ni fashi tunaongea malugha yote hapa, tunaongea Swahili, tunasema Swahili. Mina profite ni saliwe moye banduku yetu yote ya Lubumbashi, jambo eno. Moye bote banduku yetu ya Est, ya Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, jambo eno. Mina wazia kama muko bien, mais mina jua situation haiko bien kabisa. Acha Mungu akwa na mweye, akwa na siye. Mina profite ni salue tena banduku yetu bote banongea Swahili bale bako mu diaspora congolaise, jambo eno. Mina wazia muko bien, acha Mungu akwa na mweye, akwa na siye, atubariki, anubariki na mweye. Mukwa à l'aise ya kutukontakte mu emission yetu Tosolo la biso na biso. Kama unaongea Swahili uko le bienvenu, tutakuachia espace, utaongea na tutakurepondre, tutaposer ma question, utakuwa à l'aise. Mais tunatafuta kuongea si comportement si ba congolais mu diaspora. Diaspora ya fashi yote. Est-ce que ma comportement est tuko bien? Est-ce que tuko exemplaire fashi tuko? Unaongea Swahili, unasema Swahili, fashi yako iko hapa. Ukuya hapa tunakuachia espace, unaongea, unatupatia experience yako par rapport ya jeunesse congolaise mu diaspora congolaise. Tosolo la biso na biso, biso banani, biso ba congolais ya mokili mobimba, biso peuple o nzambe akela ya mokili mobimba. Ezali bisika biye mingi mingi tozolo bela diaspora congolaise ya mokili mobimba. Diaspora congolaise ezali munene penza. Ezala diaspora congolaise ya Afrique, ezala diaspora congolaise ya Amérique, ezala diaspora congolaise ya Europe, ezala diaspora congolaise ya Océanie, Amérique, partout. Eza bisika biye tozali kosolola entre biso na biso. Est-ce que comportement na biso ezali malam? Est-ce que le lenge na biso ya kozalela, ya kovandela, ya kosalela makambo na bamboka o tozali, na bisiko tozali, est-ce que ezali malam? Soki ezali malam, toya kolobango awa na tosolo la biso na biso. Soki pe ezali mabe, toya kolobango awa na tosolo la biso na biso. Baike bana mboka diaspora congolaise Afrique du Sud, tozali ko se comporter mabe. Tozali na comportement malamu te ata muke. Tango na kolobela diaspora congolaise Afrique du Sud, nazolobela Afrique du Sud mobimba. Nazolobela diaspora congolaise o ezali na Pretoria, o ezali na Johannesburg, o ezali na Cape Town, o ezali na Mpumalanga, partout biso nyonso tout en général. Tozali komi comporter mabe. Na keina no kopesa bino mbote. Mbote na bino, bino diaspora mobimba congolaise ya Afrique du Sud. Ezala bae bauti na ba vilo nyonso na uti kotanga. Mbote na bino. Mais tozali ko beta mabe penza. Tozali bandakisate epa ya bana na biso. Et pas ya bana na biso. Est-ce que yangonde cause la justification koloba ete jeunesse congolaise na kati ya diaspora ezali ya kobunga totalement, ezali faute na biso ba parents? Est-ce que koki kozala te faute na biso ba parents? Est-ce que kozala te faute na biso ba tata na ba mama na bango? O tozali ndakisa te par rapport à kolakisa bango nzela po ba ebandeli na komi comporter ke ba ke komi comporter na ndenge na bango, et voilà lelo
majorité ya jeunesse na biso ezali na ba drogue. Majorité ya jeunesse na biso ekei na makambo mabe ya moyibi, ya koboma, ya kochuba na bambeli, kotangisa makila koboma bato. Etango bazotu na bango bazoloba baza ba Congolais ezali soni po na biso nyonso tu ba Congolais. Baike bana mboka avant kota na muzindo. Tika na rappele bino ete tozali na suka mbula 2025. Na banzi ete ebandele mbula ezalaki malamu, pe katikati ya mbula ezalaki malamu, na zoli ki ete suka mbula pe ezali malamu pe kozala malamu. Pona bino ba ebokutani na ba difficulté makasi pendant mbula oyo tika ete nza komba consoler bino, azala na bino abatela bino, apesa bino motema makasi. Pamba te nga nazaka ka mwana mama kalanga nakoyi ko consoler bino te nazana pouvoir wante mais nakoyi bisa bino kaka boliki pe nzambe nza komba vije mukulu azana pouvoir wana. Baike bana mboka na profiter po na kopesa mbote na ba Congolais nyonso to bazali na kati ya République démocratique du Congo. Na pesi mbote na BBC Bilonda, na pesi mbote na Bijou Misenga wana na kati ya Kinshasa, na pesi mbote na Dani Chilombo na kati ya Kinshasa, na pesi mbote na Gabriel Papa na Joyce, na pesi mbote na bino ba nyonso tu boyebinga soki na lobi na tanga bino nyonso tu na banzi tokolala awa. Yango na profiter na tanga moko mibale ba na tangi te bolimbisanga boleki ebele mingi. Na pesi mbote na Afrique du Sud précisément na baike nyonso tu bana mboka ya Cape Town, mbote na bino na bosanité DiCaprio na ebite kwa vraiment mbote bisika uzali mona mboka, mbote pe na plateforme bimba Kapa Info News baike bana mboka na pesi bino mbote bisika buzali. Tunaona hapa mu communauté yetu Congolaise, tunaona batoto yetu, generation batoto yetu inenda mubaya sana. Inenda mubaya na generation sie bababa sie ba mama inaenda mubaya toujours. Atu bapatie conseil ya bien, atu ko ba exemplaire na batoto banapata ma éducation ya inje et voilà banangia mu madrogue, banangia mu mambo mubaya kuwa batu. C'est pourquoi tunapatia espace kwa mweye njuya kila mtu akwa na leza kuya kudexprimer hapa muluga anapenda. Batatu ni bamamu ni bansonga moyo weno au sanga yuwabu. Kulua kulengela mu emission wetu tosolola biso na biso. Muchuluba nkuso kwamba ni tuikila tetu ni tetu, tuikila tetu nka yetu. Tosolola biso na biso mwaba uji mayanga ni television muesha kwa nenu ba Congolais bons ba jitunga dijima ni ba monde mujima, surtout ba mu diaspora congolaise par rapport wa comportement wetu mu diaspora congolaise ki mu panashika kesa tu tu mona bana betu bonso bajibale jibwa ambelo hapa babunyi bakajiba ya munjila mubi, jila wa madrog, jila wa makrim, jila wa kushebeyangana, jila wa kutuangana tuela, jila ujikai wesha honneur to ku communauté mujima uji communauté congolaise uji hambelu hajitunga quel que soit baji mu Amérique, mu Europe, mu Afrique, ani mu Océanie. Alors, quand nous avons bundu to, tu dois créer espace, tu dois espace où, ni tu vas tu la bantu bons. Wakula mu wakulu du musos, wakulu du alaise, wakulu ku jibel. Bon haju wakula, où il a message, bantu bonva, bahet. Bon où il a messages, bantu bahet. Moi ba interprétation, tu dis capable wa kwenza interprétation. Alors, ndenge na uti ko solola na quelques minoko baike bana mboka ezali pona kolakisa bino ete mayanga ni télévision ezali télévision ya population congolaise, ezali télévision ya peuple na ezali ko créer ba espace na ba émission o ezali ko bénéficier na bino ba congolais o ezo pesa bino espace
po ete bomeka koloba bomeka koranger ma ezali koleka entre bino esengeli boyeba ete awa na Afrique du Sud touti kokutana na basangwa mabe par rapport ya bayike bana mboka oyo basali bosoni ya biso ba congolais basali ba acte moko oyo ezali vraiment mabe makasi penza oyo tozali nano na kati ya ba investigation et soki tosisi ba investigation na biso tokoya pona kolobela bino yango e yango nde kozala lisolo ya liboso na tosolola biso na biso par rapport au comportement na biso ba congolais libanda et tokobanda nango na banzi ete baike belé na kati ya Cape Town pe na kati Afrique pourquoi na monde baza déjà au courant nango mais biso lokola maison média professionnel et singeli to silisa ba investigation na biso avant tolobela likambo yango mayanga ni télévision a créé bino espace pe émission to solola biso na biso o eza émission ya impact pe idéologie pamba te tokobanda koyamba bino nyonso tu na baminoko na bino nyonso tu bokoloba boza les bienvenus tokoloba chiluba oza les bienvenus okoloba swahili oza les bienvenus okoloba kikongo oza les bienvenus di okoloba lingala yaka okoloba anglais yaka tozoyamba ba congolais nyonso tu okoloba français yaka toko yamba bino nyonso tu na baminoko na bino nyonso tu po ete bozala l'aise bopesa expérience na bino bo expliquer baike bana mboka pona nini boko sala ma eboko sala nini ekotinda bino baike bana mboka diaspora congolaise mokili mobimba mingi ya Afrique du Sud South Africa esengeli boyeba ete tozali komi comporter mabe ba congolais basalim bosoto na kati ya mboka oyo tovandi ba se comporter mabe jeunesse congolaise na biso ekomi komela drogue pamba jeunesse congolaise na biso ekoti na nzela ya mabe ya kochuba na bambeli ya kobomana ya koboma batu me tomituni tokomi awa ndenge nini tokomi awa ndenge nini jeunesse congolaise ekomi awa ndenge nini na diaspora congolaise jeunesse congolaise ebungi nzela jeunesse congolaise futur ezali te tokomi awa ndenge nini est-ce que ezali faute ya baparents ezali faute ya batata oyo bakoki te kopesa éducation na bana mibali to bana basi est-ce que ezali faute ya bamama oyo bakoki te kopesa éducation malamu na bana basi na bana mibali est-ce que ezali faute ya basingle mother bamama oyo bakufeli mibali baza na bapapa te bazaka bango moko yango tokoloba yango tokosolola na tosolola biso na biso tosolola biso na biso eza émission à impact pe idéologie eza bisika tokosolola tokoloba biso ba congolais ya diaspora congolaise ya mokili mobimba mais mingi ya Afrique du Sud toko approcher ba congolais toko inviter ba congolais et toko yamba ba congolais à catégorie nyonso di ya likolo ya katikati pe ya se ba avocat toko yamba bango ba shege toko yamba bango ba mama bipupula toko yamba bango ba mama ndunda toko yamba bango toko yamba batu nyonso tu pe toko sala effort to bengisaka baye bazana expertise baye bazana connaissance baye baza spécialisé na ba domaine songolo pakala po ete baya bapesaka conseil pe bayike bana mboka o bakolanda na majorité na bango mayanga ni TV ba profiter na ba toli wana na ba conseil wana po ete toeba lolenge nini tokoki kovanda malamu na kati ya diaspora congolaise ndenge na uti koyebisa bino bayike bana mboka tozali na suka mbula tika ete nzakomba batela bino abatela biso bomi batela bino moko tomi batela pe biso na melana no mai vraiment na senga bino permission na o mela mo mai merci pour na opesa nga permission toujours na même rythme na émission na biso to solo la biso na biso parlons entre nous, let's talk between ourselves.